Mbote lisusu. Bande ko balandikana ki télévision, c'est bon moninga, c'est-à-dire émission sur terrain. Dès dans le bac à tout ce rendez-vous. Ils sont dans la canne à terrain, la Ibsa qui biso, bande ko balandi. Tous à la pour accompagner les députés provinciaux, les politiques, les Tolobaya Binonion, surtout à angle moroté, tout le monde. Si vous voulez passer à la télévision, à travers vos activités sur terrain, nous serons là pour vous accompagner. Tel qu'aujourd'hui, tout ça, na commune Yanteleming Penzana Kinkole. Et pas honorable député provincial élu à commune Yantele, la compte un mouvement de libération du Congo, honorable Clovis Samba. Qui milulu ya cérémonie inaugurale plutôt, il y a boulangerie et pâtisserie au Yassili Kosala. Na base to pesika ba électeur ne bazwami kande to lobaka député malamu to mopona malamu mutu malamu alinga base na ye accompagner kana ba différentes activités de to lobaka on aura que vi samba sali ya ebele nantele asala pont asala funérarium asape mo esika romela ko pa malili asala bango pe bateau siko awa ne to e masolo ya boulangerie o inauguration ngwe salami devant plusieurs activités, plutôt devant plusieurs autorités, il y a ville province et à Kinshasa. Tokotanga mingite, ils sont stoyebi. Les députés provinciaux bako a jamais, bako raté l'activité de Konabango. Tout le monde qui passe à l'honorable Yeli Molangi. Tout le monde qui est président, il y a l'Assemblée provinciale à Kinshasa, honorable Godé Froid, Poika Dima. Tout le monde qui est député provincial Belé, honorable Désiré Mbonti Wambonti. En tout cas, Kotanga Bango est à la passe. Li passe à papa Clovis Samba honorable dit Yeli Molangi no mo bebiti social ngiri maboko pembe ba benge mili kinikolo na yelongo en tout cas nga mwana lo bapena mingi ate parce que nous sommes avec grâce Diomi yenda daki na bango mingi na terrain na cérémonie bolanda nyonso ndele kati à travers grâce Diomi malobomboka yo.
Maman, dans le baka, biso wana suka, tozaka perfection ya ba maman. Eza côté ba maman. Ba maman ba boko miki pona bino ba maman ba boko. Bana kikole. Na sepeli mingi, ndenge boya bibiso. Pe na sepeli mingi, omoni soki bozota mona lipasa, azoka conseil za malamu. Tomonaka bato mibale soki basangani bazotambola soki moninga azali malamu mosola akolanda conseil wana eza boyede apesi yo mbote po ozali témoin monene Bana kikole mbote na bino. Boyamba mbote euti epai na yemei soki ekolo kumu ya Congo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo mbote na bino. Soki olobi ozali parti politique itonga funeranium. Soki olobi yo yeli politique sala pâtisserie. Samba azali kosala lopetela yo maboko makasi programme ya gouvernement ya MLC ezali na makambo misato ya liboso sécurité du territoire et défense ya mibale justice oyo ya misato nini développement tombo ya mboka Jean-Pierre Bemba ateyaka biso yango pe Clovis Samba azali kosala yango longo nyama ya Samba. Papa ya bakino nyonso honorable Godin Poikadima président Nani mokonzi Nani mobateli Yesu Nani apesi opema na tongo ya lelo Yesu Omone na sali boulangerie ya mapa Zambe tata ya Solo na Son
Napanza. Napabola bino. Napesa bino mapa. Honorable Samba Maboko Makasi. Yana ngai honorable Jean Désiré Mboza Mbozalobinga na témoin. Donc omoni ndenge na moni awa. Na yaka na ngaba koto yo mena mona mutu asala makambo lokola honorable Samba. Ata bino moko. Honorable Samba sali biso baba. Tozali koleka. Asali biso finerium. Tozali kokunda batu malamu. Asali biso mwa bar. Tomelaka mwa mai malamu. Lelo asali biso lipa. Tobanda olia ete. Alléluia. Tobanda olia yazokufa te parce que yaza mwana nzambe. Obomi ya kosekwa. Na lingete eselesa nini? Esekwa. Nikolesa nini? Esekwa. Alors na ebisi bino ndenge moninga na ngai honorable Edi alobi boke bana bafakwa bango bayaka kaka na 2023. Ndunda na bilolo ya simandako. Nanyamo. Beka maboko mama mololo. Nanyamo. Baba Saba. Nanyamo mondela. Nanyamo. Baba Saba. Nanyamo mwana boka. Nanyamo. Baba Saba. Nanyamo badela mama. Nanyamo. Baba Saba. Soke ezalaki bato mosusu wana mele bamama esi basongaki kala me ya mwana bango babota oyo bamelisa libele oyo mpe ya suka amela libele mpona nsima nanga mosu akozala te tina la publicité de Naïf Sarabino. Naïf Sarabino que dans 2 mois, tu retournes et l'eau. Bandima quitté. Mon soutien, tu m'as dit structure, bah le bien. Ah! Oh, les églises, oh, tu es animé. Puis c'est bon, comprendre dans mon lobby. Mais, et l'eau que je sens et c'est mon mine. Pour la zone regretter. Misolo ekoya wate parce que tolobi to compter misolo ekoye belé mais ngai esengo na ngai ezali nini mwana na bino moko bobota moto asali yango oyeke bapaya bayela biso mais mwana na bino moko amemeli bino gombe na kinkole oyo nalingi nasala anniversaire oye osali commande na yo ya gâteau d'anniversaire bokovisite yango bokogute yango nazobanga paske bamisu baolala mpona elengi parce que nazwi même personnel oyo bazali kuna na babisika oyo bino boyebi mpo tozala publicité na bango te mpo baleki la samba te bato mosusu baoleka nawa lokwanga mpe na boyebi te nalingaka mingi coupe baolekala oyo endieni nango moto aye kosala awa mosusu alobi o movanse moto azosala awa nga aza movanse te naza mwana bemba gombo papa moko alekani awa mpo boyebi ete mosoto ezalaki awa bandeko na ngai natondi bino botondi parce que bozana tosali rentrée parlementaire misali ezali makasi et surtout eza session moko éminemment important il y a budgétaire donc bomo ya Kinshasa toza koyekola yango ekozala pasi mpona botika mpo boya awa mais nini naloba nazala eloko akopesa bino te kaka merci badepute batondi awa mpo moni lelo balati barelax namoni ba honorable patience tala kaka wana eli ya selembao
Moke me bongo ebele. Wana za motasamba ebele asa avocat. To moto moni lelo ba foule aussi la Kinshasa wa. Président environnement honorable Bokazala. Tozalina Otobelanga le grand serpent. Liberté nyonso tuye wana. 18 ans reine ya mama moko boyo ya buka kyango. Mokuse me makabo bele solo. Yona. Beau frère. Petit télémanano mwana suka. Wana mwana suka. Honorable Mafolo Junior wana bawa babota mami bale ba député keba. Banina musuba bengi ba na nzela population bonte. Les financiers. Au pesi ba mama na ngai liputa inchurukable ngana pesi bango super. Oye ba mama na ngai polo ya 2 grammes. Ngana eli bango moni ba kaso balati wana. Otuni pina mo. Dopa oya te ono na bana kombe na yo pesa bino ba polo. O pesa bango ya koleka bino. Alors bien bino ko député atonga boulangerie. Ya solo. Siko député mosa na ye ezali nini? Ya kobongisa environnement na ye avani. Ya ko développer yango. Nasomi nazala misolo. Nasala te, wa sala kata na ikundu. Boye bisabango. Ba député de ba pesa ba tomasanga pa balangwa. Eza makambo lokuta. Ya kokokane kosala yango te pa za mopimi. Mais biso batoyo tolingi. Paso te na masuwa na ngai. Bato masala akuna za bana mboka. Toboyi bana commune musute mais tolobi d'abord nani bana mboka. Tokena finalo bana mboka. Tokena bilanga bana mboka. Awa pena boulangerie kaka bana mboka. Na la forêt petaka bana mboka. Edumbele. Sabolo. Tata. Likundu. Likundu zete awa. Galingi na yo kanalo. Soki yo boibe biso pe to boyo. Olingi samba biso pe to lingi yo. Oya boy samba bilo pe bosala nini? Bobo ya ye. Abo. Pe to lingi yo. Soki yo boy samba biso pe to boyo. Soki yo olingi bemba biso pe to lingi yo. Soki yo boy kontra biso bazaliwa na esengezali tuzamona papa ode boyazaliwana bubetona maboko makasi pona nini pesa pesa biso papa ode boy sikoyo tuzausanga maboko bongo pona papa social edi yali maboko makasi pona papa edi yali ali atima berena biso kinkore isali biso esengo biso bana kinkore tuseperi sikoyo bongo tuzali kupeta maboko pona honorable Kajosi Mafolo si yawa zaliwana akikole lengi sikoyo tuzali kupeta maboko ya makasi pona oyo tuzalaka na ye tulamukaka na ye po alakisa biso elemboke tulamukaka na ye sini nini batualamukaka na tongo masaka nini soki tulamuki na tongo tosaka nini tumelaka ti totegenaka totrogenaka tokategenaka tosengenaka yango wana asaleli biso lipa po totegenaka nango ye moko papa na biso kovisamba maboko makasi
banda malama kulia lipa tonya shan maswara maswara Isa keba. Kwa hata maswara isanga butu leo na maswara kilo msuvi pati yawana bandiku nyabe tanali solomoku tauna zao ya ao erreur na saki na yeli nzila victoire tauna kumi na victoire namuni mama moko aza kulela mama wa kuuza na ba 60 ans aza kulela na libina mama aza kulela batu watundiri na victoire me baza kutuneta aza kulela nini isalinga pasi na yena tuni mama uza kulela pona nini mama wana yusenga mwana na uti utwa $100 moko na agence pona tira bana crevaison na ndako ififi vous comprendre natira bana mwa beluko ulia na ndako kubali aka maleme mena kumi awa na victoire ni yibi ya victoire ba yibi nga $100 ipese nga pasi ipese nga suisi na zui $100 na zaki na ngo na pesi mama wa kwa atika kulela mama wa na pesa atika kulela bandiku abandiri sukulela makasi mena tuli mama na dubi nga pio $100 falutika kulela uzo mandaku yo bandi kulela isu makasi mama wa zao yebisanga mwana soko monenga na leli makasi na kanisi saya liboso soko ba yibagiti na oyo pesi ande na community yuana nga imanjim ngombe bati tomate je bien dit à la tomate na fufu oya mwindu oyo babenga kafufu tiata oyo ngombe kituko lokola mpakasa kote mususu neti makaku kote mususu neti nyau suturu kule bate yango tomate ekomi rouge lokola mbwa soki yolina kwanga ngai naridiata mama sasa ringane Lui, le Fils de Dieu, il a accepté d'être appelé le Fils du charpentier. Il a voulu travailler de ses mains pour enlever au travail de l'homme l'antique malédiction du péché d'Adam et pour en faire une source de bénédiction. Priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les Nazali kokata riba oyo et sceller de manière solennelle l'inauguration ya boulangerie et pâtisserie La Samba. Plein succès, bon vent na misala nyonso kosala na oyo esika mutu akoya lipa ya boulangerie oyo azala bonne santé. Merci. Yokani. Nazali mpe koprofite mbala moko nasopi masanga oyo en guise ya ouverture solennelle ya boulangerie La Samba. Encore une fois de plus, bon vent à cette boulangerie. Merci.
Merci Mifika Nandongo Pesinga Imaloba, ya koloba mingi ezate. Alors non pesa maloba et pas ba élu ya Kinshasa, bangonde baloba. Honorable bonjour. Bonjour. Par réaction na ezandeni par rapport à initiative ya malamu oyo et salami et pas ya honorable Clovis par rapport à œuvre sociale à outil kosala yo lobini. En tout cas pour Nangai, en tout cas na komisi d'abord Nzambe. Na kokumisa honorable Samba na initiative ya sali pona social pona koyeba lelo ndenge nini moto akola mukapo ali alipa yango wana eloko ya sali boulangerie wana na pâtisserie wana esali nga esengo makasi vraiment asali un plus monko ya kokomisa bana kinkole lokola bana commune nyonso tout donc lelo na 24 communes à lelo complexe ezalité oza partout okokuta o eza kuna ya lipe awa na o ya sali na sengi merci mingi vraiment. Je suis très flatté et qu'on peut s'appeler Bisso Makasi un jour, c'est au salut, tu es bel et au sal. Moi, journaliste, merci mingi pour la motuna. Et Zalaka Sengo mingi. Ce qui vous a dit, c'est que Baninga, vous avez dit qu'on va faire un malamu. L'objet, vous avez dit qu'on a qui 5 ponts. On a tongi pour la balle qui 500. Et l'autre, c'est sous Awa pour l'inauguration de la boulangerie La Samba. On a vu Elia qui colle en cela sali. Ils allaient s'engomonner, il y a comme on a des œuvres aux populations, aux députés, avec nos maigres moyens. Tous allés que tu as pour prendre la zone, c'est la base de la mission. Ce sont des belles initiatives et c'est vraiment encourageant. Les députés qui ne gagnent pas beaucoup, mais ils allaient fruire à amour, ils allaient fruire à bolingo. C'est l'amour qui nous pousse à faire ça. Donc vraiment, la bête, on a beaucoup mingi, la peste longonia, la félicité, na acte, na œuvre, ils allaient que ça là. Bana ki kole ba mona ba bénéficier na yango ezali esengo mingi ndakasa esengo etondi na motema na kombo ya fondation Yeli Molangedi o tozokamba tango totiki ba distance ebele ba mètre na ba mètre ba kilomètre na ba kilomètre toye awa na kikole kotala mosala monene oyo lipasa pe mwana ya honorable Edi Yeli azosala e koza kaka esengo makasi. Esengo pourquoi? Parce que tout le monde mwana topé lipasa azala makolo ya papa topé ya moninga na ye. Makambo nyonso ba social la sala kango to moni yango pe awa pas honorable Samba. Alors koyeba ke honorable Edi Yeli, honorable Samba ensemble bazo luka bonheur ya population. En d'autres termes tokolo ba développement ya mboka Congo na ebisio bato bongo bazé belete. Yango esengo tondi motema komona ki batamite malamu na mokili pe bazali na tant que batoaze belé mais ya moi ndambo wana bazali et sengelaka to sepela pe to kumisa bango donc esengo da tellement makasi comme on a ba trace à kitoko honorable Samba Zosala. Nous voici arrivés à la fin de ce numéro sur terrain. Ya mokolo alelo mardi, pas beaucoup de commentaires, bon moi déjà bilili et tali sibino. Quand on est au lobby, vous avez besoin de biso ba numéro ezana bobenga biso to koya ko accompagner bino. Merci na Sardou Dimbu Christian Makutu. Grâce de Bimovi Kapata, Aris Tangu, Nandebo accompagné Kibiso, na commune en tout cas, Totombelika Mosala Malamu, na honorable Clovis Samba, na honorable Edi Yeli, pe ba député provincial Nyonso, ya ville ya Kinshasa, beaucoup ba kosunga bayi kinois, pe kinoise. Merci.